Bonjour, 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 bande kolanga. Ça dépend quand il y a caméra, la blonde bomoni là, caméra là, modèle na modèle. Bonjour, bonsoir. Na erreur surtout au la vidéo oyo. Na mimeli bilo lelo recette na ya madesu ya linzanza. Madesu na ya linzanza yango na sombi ya couleur oyo. Parce que ça ba maman mingi baloba na maman bijou ngala kokaka madesu ya linzanza te na mona yango bien te. Ça dépend quand ndenge ni ukulambela madesu na yo. Nga madesu na sombi na fungoli yango il faut sukola yango bien pour ça na bazei mona kati na sukoli yango eloko na ona somba na kafulandi ça dépend ndenge ni eloko ni kosukolela madesu na yo na koti yango bien awa na sukoli yango bien très bien na longoli bazei wana na zumbisa okaka na sukoli yango pe très bien na tokisi yango na teli mbisa okaka na déjà na nzungu mupie kaka parce que bana ba kokambisa okaka te na tsembisa okaka na nzungu. Sauce na ya tomate yango na sali sauce ya tomate normal ndeka ba mama surtout ba sala sauce ya tomate na desu na tie poireau na tie tomate na tie mondambo ai na tie huile na zu mondambo épice na tie na belisi yango makasi parce que ma desu ezaka déjà elemba poeza ba mama mususu bazaka na ba tante ba mama bazaka na tante vraiment la conseiller bino ole otokisa madesu otokisa on a buto la lisi yango malamu te na conseiller bino madesu oyo sombi na madesu oyo eza nango facile osukoli yango ka bien oti ba biloko na oti na nzungu madesu ebelo pesi bana bali eko wumbela te mama na nu jimbi na Londres ngala sa ila madesu oyo so naza na tante mama Rachel jimbi Dali Nogera yo muta ba vite fait madesu oyo nde la conseiller yo lambaka yango eza nango bilo mo ya rapide bana balie ya lilibesa talaka mozo la mela papa Oscar bilo mususu bana na oluka balinga madesu mingi okotisa bono madesu ya linzanza ki madesu yo utaka ka Afrique batindela kayo no baba ndoliaka madesu oyo sauce tangesi bela ki déjà na chauffer encore moi moki pona na la sabino qu'il faut que chauffer ba nini na bilo malamu nzungu na o na teka monda mbambisa ukaka na mai na zuma desu na matie sauce na ngwa na desu na tie tellement le quand na lambela ki bango sauce makasi ils a déjà la sauce donc oh kuta te bimi na bloqué donc ba lia na bango très bien na lambi déjà na le solanga mongwa na tie mwa muke parce que piso na tia kezaki déjà na mwa papa na fini ki madesu 30 minutes c'est beaucoup madesu ekobela bana balie donc ezaka pona ba conseil eza elo musuto tia ngo kate kwa mundele asalela ngo tamsu na salade ngamo pe na za ba salade musu na tia haricot na kati donc eza ba bilo mususu to tia ngo kate mais eza important madesu so za na tante outi musala na oza fatigué obi na lamba madesu olambeli bana ka madesu balie na ba eza pe ko bato babanga ba courant na ngeya ka cher au courant na ngezongisa okokipe ko salela madesu oyo donc c'est ça conseil na ninga pesa bino ka yango pona mkola lelo bolanda ba recette na ngabo wanda ko découvrir biloko mingi otamususu otiaki yango kate okoma kutango ka na ligi bilo mingi prochaine vidéo to kutani to ebite soki recette kozala nini mais bolanda mingi ba émission nanga no bo s'abonner na Bidor TV masolo ya sika
Donc, bon, vous n'allez jamais dessus. Merci beaucoup. Bisous, 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 bisous.